on peut tout faire, s'il vous plaît. Mais on ne blague pas avec Dieu. Et on ne blague pas avec ça. La Bible, tout le monde en Bible. Je ne vais pas mentir devant mon Dieu. Et je ne vais pas mentir devant les paroles de Dieu. Marie-Laure, Natie m'a beaucoup dans la Bible. Moi, ça n'a peut-être à balanae. Parce que dans la vérité, Marie-Laure, j'ai rien assuré. Moi, j'assume mes propos. Je m'en fous dans la vérité. J'ai rien à cacher. Natie me Bible. Donc, Mike, la richesse, tant qu'il n'y a pas de gens qui parlent à l'andeyo. C'est ce qu'il m'avait dit. Moi, j'ai cru par rapport à ce qu'il m'a dit. Je peux plus, moi, ngai o motalobi nanga, na croire na o motabana koloba nanga. Donc, est-ce que balobi a vu que c'était obligé de passer ma kona fongolé comme ma kona na passer libolo nanga. Mais il plaît, en plus, motauti Afrique. Marie-Laure, est-ce que c'était obligé? Est-ce que ngai déjà, au moins des langues, n'a pas irse pesanga, babana kokwa kanga. La richesse, gigolo, tout fait. La duchesse a lingi basi. Tala luka no mobile mususu mama. La duchesse était. Et puis ba fan ne basé au fin nanga na page nanga. Voilà chose na bloquer abatu te. Na bloquer te. Na suke belé. Donc ngai na suke belé en fait, na sala maquillage perruque na tiarango. Ce qui est par exemple parce que na Instagram nanga tozakana équipe nanga na manager nanga na assistante nanga nazala dirigé par bango. Donc na mythique en fait. Donc par exemple na moi tozaka par exemple na 3 jours par exemple la séance à photo. Donc na me dirigé kana koka koloba te na koloba non te dans na dala kana pesa ata 4 heures du temps. Parce que bango ba eza image na bango ba oli apena sima nanga. Donc wana faut ba maquiller ngai ata des fois to wana faut ba tanga ba basale nga ba perruque spéciale wana faut la faut ça la manzaka faut ça basi. Donc voilà maman ba enveloppe belé quoi. Donc merci pena Rachel Fouta na sala ki direct na Facebook na ngai nde na kina ko zo enveloppe atika ki mbongo na agence Okombo Kimi a Nzambi Eboya. Tout pas moni na direct na sala na Facebook na sala ki direct vraiment Rachel Fouta a assuré qui quoi on a moi na nae. Donc, merci. Et puis, merci vraiment. Il est bien. Très bien. Président Tony Guérin. Voilà. Senga Ingrid Mbote Nayo, Christelle Sifambote. Alors, tout le monde qui Mike la dit, c'est ça qui émission na Frank Stemai. Apandi Kindumba ya comédien après tournage bakenda kolala na entre bango na bango to moni pe 6 mois mbutu na internet Gabriel asala ki émission sepeli na ngote ba fille ebele ya théâtre basala ki ba réplique pour ba répondre Mike la duchesse et sali moi makelele na kota ki na Facebook na yo zela na tela batu peut-être ba misusu ba mona ki ngote makambo koma ki pona Mike la duchesse ndengo finga ki Zana tangela ngo batu. Parce que comment qui vraiment ma bé ponae. Bozana tela bido makambo. Grâce mbi. Bon. Bota makambo grâce mbi za komela ki akoma ki na Facebook na e. Yango ana pona Mike la duchesse. Avis de recherche nazo luka yo ndumba oyo ya Mike la duchesse. Oyo PD na pesio 24 heures. Na lingala grâce mbiza komela biso lingala ezela bomoni oyo grâce mbizi mutachaki yango na Facebook na ye afingi Mike la duchesse pona makamba lobaki pona ba comédien de bazara bandumba voilà tomoni fiston ça ya répondre à côté de Mike la duchesse alobi bien kindumba eza na komé eza na théâtre bon boyo kandenga komi oyo PD na pesio 24 heures naza na ba video tangu ozalaki koyaka kolala na pavillon na ngai na Shell oluka olala nga na boya oluka olala nga na boya po outaki kokoma poto sika donc grâce à boya ki kobima na Mike la duchesse po akomaki poto sika. Donc, grâce à l'ingami balo baye poto sikate.
ozalaki salite même pas solo ya parfum naza na kanda na yo osila kala pede nada aleki yo nyama pede mosala na yo kolanda basi ya batu tufi na yo mutu ya maboke mwasi na yo wana mutu aliesaka yo marie ozanga lopangu na kini mutu anzala bomoni mama fingo nazotanga grâce mbizi mutu azofinga Mike la Duchesse na Facebook na ye bon yango wana naolakisa bino wana tufi na yo mutu ya maboke mwasi na yo mutu aliesaka yo mario ozanga lopango na kini mutu anzala libala na yo ezokufa nazobimisa sekret na yo na Francine Kibi ozalaka kobima na ngimbi nga nazotanga oyo yokomi Kibi Francine Kibi ozalaka kobima na mwasi ya batu nakangaki yo en plus oyebisaki nga ozolanda kaka intéressé ozolanda kaka intérêt chez mwasi na yo po bafamille na ye baza na mbongo na Brazzaville grâce mbizi la sexy donc voilà na aidé batu na tangeli bango ouais omoni na simbi Bible otanga oui la Bible OK na tie loboko nanga likolo ya Bible on peut faire nos bêtises, on peut tout faire, mais on ne blague pas avec Dieu. Notre vie dépend de Dieu. Notre souffle de vie dépend de Dieu. Et notre santé dépend de Dieu. On peut tout faire, s'il vous plaît, mais on ne blague pas avec Dieu. Et on ne blague pas avec ça. La Bible, tout le monde a une Bible, mais c'est là, c'est ici. Et Timbeni et Simbi Vinabiso. Ici, la Bible, on apprend beaucoup de choses. Je ne vais pas mentir devant mon Dieu et je ne vais pas mentir devant les paroles de Dieu. Marie-Laure, Natie m'a beaucoup dans la Bible. Ce qui ngai Marie-Laure, na kosi que la duchesse, aya na ndako na la pavillon na la chaîne. Regarde bien ma mère. On est d'accord? Au moins, on a la Bible. Na bandeli. Ce qui Mike la duchesse, Ayaka Nanda qu'on a été 2 fois ou 3 fois, j'en sais plus, je ne connais plus. Mais dans le lobby, ce qui Mike la duchesse, Ayaka Nanda qu'on a été na pavillon, na chaîne. Non, Ayaka Nanda qu'on t'es l'imsangai, parce que dans le bas, na Bible, l'imsangai, je rectifie. Ayaka Nanda Kunanga, je pense parce que ça date, je pense Ayaka Nanda Kunanga est livré Gargon. Parce que Francine Ngimbi, n'a tangi bien comme peut-être n'a la coma qui bien té. Francine, tant oiseau, Luka Allah Langa Adimananga. En même temps, peut-être c'est un gigolo, il est trop bête. Azobima, abanola la déjà Francine Ngimbi, baba boka kaye peso na shikito. Soko yo ki bien kombo ana na mille, atika on dirait mille filantuya. Tu kozo tanga kombo batu, moi ça na peut-être à bala nae. Parce que dans la vérité, Marie-Laure, j'ai rien assuré, moi j'assume mes propos. Je m'en fous, dans la vérité, j'ai rien à cacher. Natim Bible, dans les canaux live, Marie-Laure, dans la vérité. Toba ensemble, dans le bas, oh, Nathan comme va fiwana, dans la vérité. Nathan ne peut pas boire Kakaye, mais Azarasu n'a plus de temps direct. Francine Ngimbi, si tu peux pas boire Kakaye, il n'a pas concert à faire. Na Simbibi, je me rappelle parce que Francine Ngimbi, on a pas n'a côté à pavillon sous bois. À l'époque, j'habitais à pavillon. Je crois à Yakape na pavillon, n'a qu'on a appelé à pavillon na Shell. Maintenant, le banane Shell, on a non capté bien. Na Simbibi, n'a qu'on a le truc carton. Quand on a pas à 5 minutes, na Francine Ngimbi. Soka ye epananga soka zuli sokote na ye bagite ke soka zala peut-être la journée wana kaka lingala la mwasi omoni ake epa ya Francine Ngimbi na banoki no tika ye epa Francine Ngimbi donc Mike la duchesse tanga yake paneza ki pala la ndeyo akonsanga ke azafi moko aboka kaye afia bafia mabanga ou bapesa mabonga mabanga c'est ce qu'il m'avait dit moi j'ai cru
par rapport à ce qu'il m'a dit. Je peux plus, moi, quand il venait chez moi, ce qui n'a pas essayé de ce côté, nous avons n'a pas ça Mike de ce côté. Mike venait chez moi à Linganga. À Luka Alalanga, il venait. À ce ronfler dans le canapé, à Yakati na Bachel. À soi Lipolo, Nangate, Marilon, on a tel beaucoup dans la Bible. Quand il venait chez moi à l'Ifri Carcon, d'abord, qui négocie pas français Ngimbi. Na tiens le beaucoup dans la Bible, s'il vous plaît. La Bible là, qui m'a donné la vie. La Bible là, qui me donne la santé, qui me renouvelle la santé tous les jours. La Bible là, et ça, ensemble. Je vois Dieu dans la Bible. Tout ça, surtout ma Bible. Je répète bien. Quand il venait chez moi à l'Ifri Carcon, sur ce côté, à cause de que non, il fallait que la femme n'a pas de Francine Gimbi. Na keko tikaye, à l'époque qui nous ont bon à l'Ibanga. À l'époque, na yeba qui n'a makambo, il y a mille bienté. Ça, c'était à l'époque, on a bandé mille sika, on a fait un livre carcon. Tant a poto sika, yé Mike, tant a poto sika. N'attend a bandé mille sika. Je ne comprenais pas que on va m'avoir ce qu'il est, je ne sais pas. Donc, moi, je veux croire ce qu'il va me dire. Il me disait, Azwa les soko n'angate, il venait chez moi le matin jusqu'au soir. N'a pas ça, de ce côté. Sigo, Mike l'a dit chez eux. Parce que tu dois comprendre, ande ko luka vagin na yo bien lisoko na yo. Marlon, au moins, la fille, mon corps, les gens me traitent dans l'internet. Mais Marlon, nice, bateau va y bien penser carte, va y bien. Mais puis que grâce à c'est pas n'importe quelle fille. Non, en plus, c'est mon corps, je suis désolée. Mais aujourd'hui, dans le Lobamo. Et c'est là comment que ça la carte en monté malade. J'ai jamais dit ça. Ça fait des années. J'ai jamais dit ça. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer qui est grâce Mbisi. Maintenant, tu sais, c'est à une côté. Donc, est-ce que le bien bien que c'était obligé de passer ma cona fongolé comme ma cona na passer libolo nanga. Mais en plus, mon taouti Afrique. Marilon, est-ce que c'était obligé? Est-ce que n'a déjà au monde de Londres, n'a pas eu ce péchant là. Baba n'a que boire kanga. José de Londres, abane eko boka na kota milité. José de Londres a boka ngai azan Afrique to yebaité, mais azo boka ngai to bano sola oui certes. Ngaba ese péchant ba boka na batia. Na koti milité. Ngai ba se los grand ba boka ngai na koti milité. Papa chéri boyo ka publicité à prémisse ya JB Piana 2011. Na yebi kutu milité ndenge zalaka. Mais à l'époque, si je suis la tomora à 4 pendant générique, à boire qui grâce Mbisi. Le nom va comment le bana. Ah, il y a un militaire karaté. Mais ça qui n'a pas monté militaire. N'a si va boire qui n'a pas taillé n'a monté militaire. Si va boire qui n'a pas générique, n'a pas monté militaire, va cellulaire, va boire qui n'a pas monté militaire. Certes que t'as un côté militaire, bah tu vas tout va comme quoi kanga. Mais na yebi songa jibe orchestre jibe va célèbre au bois kangai s'il vous plaît na sala montabilité c'est parce que je sais pas avec na yebi ko solo là est-ce que vous comprenez na je sais de Londres na yebi ce binois c'était pas obligé d'appeler ça la duchesse du polo là je suis désolée na la Sabino qui est grâce Mbisi je suis désolée je vais vous découvrir qui est grâce Mbisi au moins je sais de Londres au moins je sais de Londres hein je sais de Londres il y a poto abano boire quand déjà en Afrique il y a poto luka asi ba grâce Mbisi na tielo boko na na Bible na José de Londres pe Olobi oui chérie Marie-Laure Marie-Laure non peut sur exemple non peut sur exemple dans le bas mon âme ba ba grâce Mbisi na mi pe second José de Londres abano boire quand en Afrique il y a poto azali bolo na ngate Ozoyoke, non, yepso, oyebi papa wemba. Oyebi papa wemba. Papa wemba fut musicien, je tiens mes propos. Papa wemba fut un musicien international. Pour moi, papa wemba kufana mindele. Pour ma public n'a pas mindele. Mindele ba yebi papa wemba. Quand on est star, il faut mindele kolo nous surtout ba yebi. Eza akabasa ta wate ba kongolais ta brasa te. Papa Wemba fut un star. Ok, de bien. Ok. Mais ngai papa n'a le bien. Ngai papa Wemba.
ntango azokende nga nasala clip na papa wemba na nzembo trésor ngando soki bato babeti kaka nzembo trésor ngando papa wemba beta asala nga nasala clip na kota na clip papa wemba premier jour amona nga abi fo akota na clip certes que réalisateur wana mwa keto ndenge ezalaki kaka mwa chalusi bakosanga ebele te mais bref l'essentiel nasala clip na papa wemba ozoyoka na ABC yo tikanga naloba bayeba grâce qui est grâce mbizi ngai papa wemba soki bainvité na basoirée baivoirien oube soki papa wemba akende na basoirée so bomoni photo moko boye ezanga na Facebook nanga boye toza na banikese papa wemba afandi nga nafandi pembe na papa wemba banikese bafandi bato mosusu bafandi pour ne pas trop citer les noms des gens moi je sortais avec ngai papa wemba olinga ngai etant que sida te alalanga kaka te oube alalanga ezala kusu bato bayeba te ke papa wemba azolinga alala grâce mbisi te yanga elaki bongo te papa wemba ake koyemba na nzembo alisai na mwana mfua mati yango alobi ke basi nyonso tu baza ndenge moko te akumisi grâce mbisi la sexy nga papa wemba azomemelanga sak tokende basoirée tobima papa wemba osimbanga na loboko grâce donc yo lalanga papa wemba tikanga na loba katanga te tikanga na loba noloba na yo papa wemba osimbanga ti wana tokebi sono sono banikese na bakaida nikesa oloba na ngai yo olesi papa wemba nini papa wemba totambola papa wemba simba amemelanga sak na balabala papa wemba wana nikesa botoli papa sak abikas boni kosimisa papa batusko pesanga mwana simba sak papa oloba te na artiste na star oto mwasi bapesaki valeur yango wana bino bowumela na basi te mwasi bamemelaki esakesa eloko te ngai papa wemba amemanga na barestaurant naotanga kombo bavie corneli malongi bayebi papa wemba amemanga na restaurant tolie na barestaurant natie mpe photo on est d'accord mais papa wemba alalanga te makilo poniko papa wemba alalanga te napesa libolo te est-ce que comprend moto ososoana grâce mbisi donc abande komemelo basaki po abima na yo me yo boyi na yo na est-ce que ozo comprendre que na lobi star na biso ya mboka numéro 1 ya mboka na biso papa wemba nga ndimi na nga te bobima problème est ça te tobima problème est ça te mais la Bible Rachel donne-moi la Bible s'il te plaît Rachel donne-moi la Bible tu peux me prêter la Bible s'il te plaît 2 secondes chérie 2 secondes kala ceux qui papa na simba ça la Bible Rachel on t'a la Bible kala Marie-Laure problème est ça te maintenant la kisayo qui est grâce mise ozoka papa wemba ki koloba ngo na nzembo na ndanga loba e basi nyonso bazali ndenge moko grâce mbisi la sexe na ndenge moko te lokwa basi nyonso tu nga na tambolanga papa wemba tokende na barestaurant bave corneli bapeti netu baza ngai sa te ko net musicien moko boye alali fille moko boye tomoni même pas bamemi personne na soirée ou bien bamemi ata na feti ou bien tomoni ata photo côté na Facebook nanga omona photo na lata robe rouge na bapeti ya papa wemba bango tu na fanda pembe na papa wemba madame mais na asibanga te na fanda pembe na papa wemba et puis wana à l'époque akaida baolinganga te eza te ko obimila papa wemba okanga photo na otia na Facebook nanga aoboya pete Amazon mama Amazon te boniko boni arrêve ça ti na nsembo bakorneli maloko babenga papa wemba bwakanga na sala te na sala na ndako mais papa wemba kumisenga na nzembo azali na mwana mfama yebisanga maintenant la duchesse po aza eloko o la duchesse po aza mukiza omona duchesse na ngai kutu grâce mbisi na leki ebanda leboti lobi wana la duchesse akala ndo leki mais sikoyo te Marie-Laure yokanga Marie-Laure omoninga na kopera na babala likolo na loba teke na bima na ba misente wana na bimi hypocrite na comme corps ça fait trop mais Marie-Laure na tango lo musicien o nga na bima na tango par exemple moko on a bima na ye o comprendre que grâce à beta likolo ah oui le longomba c'est le yo nga na bima na ye na ndi mat na boy nga na bima na ye wera témoin dans la Concorde obima na oui le longomba sankara témoin i na tanga ba kombo et puis a biso zaki te alla la nga kaka tika nga te confirme penza grâce mbili confirmer ba fiston side ba fiston
ça va y aller makambo. Puis on là dans la Concorde. Bande ya Barbara. Hôtel à papa baté, hôtel à Concorde. Il y a bisa un bateau. Au moins il tango a oui la yara qui kobeta futur na wera. Maman o ngai na non na obeta na yi na hôtel à Concorde. Avec il loge na hôtel à Concorde. Dola la na hôtel à Concorde. Tala ni fonga na zanango. La dise c'est le côté. La dise ça mo kinsa. Na ko fonga ma kule pa la dise voilà ka bateau na tangelio. Na ko silis ngai en fait. Na trop moto o abimana misente. Mais na olobate ke na za saint pour na mila ba musicien. Na sainteté. Non. Mais sikoyo na tuna ka question. Awile longombo fungolele makolo bolali kuna la Concorde kuna bolali. Sikoyo papa Wemba siko aleki awile longomba. Mais pourquoi boyeke pas papa Wemba ko linga awile longomba? Question bien tournée. Au moins papa Wemba pourquoi na bano lingola la na été. Na bano bimana trésor ngando. D'abord, je ne voulais pas le faire. Qui n'a blessé Trésor Ngando. Mais Trésor Ngando, moi, ce n'est Mimi. Et le lot m'a camboué. Ok, l'obaka est silisa, non? Non, non, toka tate. Moi, ça, Mimi a ça. Mimi Ngando, ça, la live. Oui, le longomba. Tumba. Biso to buna de tumba penza. Ngai biso to buna bitumba to sale belé. Obi ane onga na yeba 13 ans ngalo. Tana bandi carrière nga. Donc peut-être pas 10 ans na koloba. Et lobi ye moko ya mo obota na ozwa bazem na ngate ndengeni badaka la wana. Oyo ko soka zemi ya tugo kara ozu Rachel. Wana 13 ans ngando. Amuta azamuta otaba zemi eh. Trésor Ngando eh. Sala on le serait pele marotika la parlo. Tikama la panda la ngai. Na on bana yo la dichesa asa eloko te. Na ko fongo moninga. Tala. Na ko jamais ko fongola la dichesa makolo nga impossible. Marilo ngana li kolo. Sona ebiso nga bato nga na bimanga bango ba. Comment na mukiete? Comment na mukiete? Tala oza kati na ngai na munene na kati na grâce mise la sexy na za étoile na eloko moko boye maman au moins moi aussi il y a deux choses et pas moi aussi basi mosusu baza kitoko mais azana étoile te ya mibale ana chance ya mibale te mais moi si mosusu a elongo mabe mais ana chance ya mibale bien ana a elongo mabe basi mosusu ba bilongo mabe bana bandako mabala. Il y a bien peu de ministres, peu de bala, mais elongi ma paix. Nana évita encore dans la carte, na biso Rémi Ayayos. Colonel Rémi Ayayos, moi si n'andako. Mais Rémi Ayayos, monge belé. Mais tala moi si n'andako. Maman, et le sens na kitoko, et ça des choses différentes. Il y a pas de choses à ça kitoko le bien le côté, mais poisse, poka. Abimaka na abimaka donc moi le bate abimaka na tek bate ngomoninga banda la banda carrière nanga na bimana poakate numéro 2 t na kindaka likolo banda la koma grâce mbisi na mi pesa valeur na bimaka na bato bana kombo suka sana kombo te ana mbongo ebele na beta ka na bato soit sana kombo a kilo d'abord dans la combo na e oui to yebiye soit ana mbongo pele alikolo ngana likolo la disi na ke pese libolo na ngana o monte na sili valeur ngai baboka na ba papa ba shibe ba kofi ba papa ba fali et le bi fali pese ke combo no valeur yo ba boka kayo ba komisa ngai go awa na pese libolo na ngana diches o utaki Afrika na sola parfaite o ana sola parfaite. Oh, ça, chicolo, moi, si je je mets ma paix, na tiempo ma boko na la Bible. Yemoko la diche sa yebisanga. Moi, si na yewana wasanga ndaku. Nde na yebika sa congolais sa brasa. Ceux qui na cause ba tacha ba commentaire ba koma. A congolais sa brasa oui ou non? Moi, si na yewana. A congolais sa brasa ou pas? Oh, abali oyo. Oh, abali oyo soit disant ba sa na yeba keki. OK. Ba tia ba commentaire azako. C'est pas éviter na prendre ba a congolais sa brasa. Ma famille n'a pas de moi et chikoche, moi et loko.
La duchesse a yebisanga na tie maboko na Bible susu. La duchesse a yebisanga ke alingi fi wana pour intérêt pour famille bazala moi chikoche na braza. Alingi fi wana te. La duchesse, oui mon cœur, oui chérie. La duchesse a ça mon intérêt. Oui chérie, quoi chérie? Mais toi-même tu as perdu la télécommande. Oui. Tu as mis la télécommande où? Oh Rachel Yopé, hein? Toi-même tu as perdu la télécommande. Je vais te mettre là comment? C'est pas moi qui ai mis le prix à la télécommande. Va chercher la télécommande. Après, tu me donnes, je te mets les. Non, Rachel, va chercher la télécommande. Moi, je ne sais pas là où tu as mis ça. S'il te plaît, chérie, va chercher la télécommande, je te mets là. Ok, mon amour? Ok, mon cœur? Mais tu as mis la télécommande pour Rachel. Même toi, mais moi, je ne sais pas là où tu as. Je ne sais pas. Ah, on va chercher nous deux alors. Viens, on va chercher la télécommande. Vous comprenez, hein, maman? Si on a pour l'intérêt, il y a beaucoup à bêter la maille, non, comme ça, tu as la Bible, sous ma beaucoup la Bible. Marilon, au moins, il y a un frère, n'a qu'à constater. Marilon, on a un frère, n'a qu'à constater. Oh, non, la majorité du madame, on a un frère qui est sorti à la solo. Il y a beaucoup à y aller. Oui, chérie. Grâce Mike la duchesse azoba la moi si pour intérêt aya ko betela yo grâce mbise. C'est étonnant. Maman, ce que mon bala olinga moto. Baloba kaka te, baloba ka nyoso kaka te maman na ngai. Na tema poko na Bible na ngai Marilon na ngai na kosa kate. Na kosa kate nzamba sobo mo na ngai so na kosa nzamba lola so ngai. Mais balobi moi c'est la duchesse aza muluba aza Congo ya Brazza aza muluba nde bazokoma. Oh my God, you speak English. No va peut-être boy fi wana Brazza. Comment abete la ngake bazobala na pour famille bana chikoche aza ala l'intérêt na ye. Ngaite moto lobi kaza muluba kosi ngana ezaka kaye wana lokuta wana bafana na ye bafana kwiti na ye wana. Aza congolais à Brazza. Le va peut-être 50-50, comme la Rachel. Aza Moulouba, Aza congolais à Brazza. Le va peut-être Congo. Pour Rachel, pour le Baling, Aza Moulouba. Mais pas tout ce que le Baling, Aza congolais à Brazza. On est d'accord? Donc, tika l'hôpital, Marilon. Pour Rachel à Moulouba. Le Baling, monsieur sur le Baling, Aza congolais à Brazza. Monsieur pas le Baling, Aza Moulouba. Ngana Yevi. Le va peut-être Aza côté Moulouba, Aza peut côté Brazza. Point bas, à l'eau la ngape, n'a côté Brazza, n'a côté qui. Point bas, n'a Mkongo, côté Mkongo à Brazza, Mkongo à qui. Voilà. On a consacré dans le bar vérité. Na consacré, na tiens le bon qu'on a bien, tout ça dans nos sous, tout qu'on s'agneau comme ça, on a bisoté. N'a ce qui n'a fini la duchesse, parce que la duchesse, il veut se montrer que c'est un bon homme, il est sérieux. Au moins de la duchesse, c'est un chigolo, tout à fait. C'est un chigolo. Au moins de la duchesse, elle a au moins les soko et les kate. Nga la duchesse a yaka kula la ngawa pungiti. Azinga kakol mona les soko et les kate. La duchesse, chigolo, tout fait. La duchesse a lingi basi. Tala luka no mobile mususu mama la duchesse était et puis ba fan ne basé au fin nga na page nga wala chance na bloquer abatu te na bloquer te nga la tikaka pona na posa na bino bose au fin nga ki ye aleki selo na kitoko boyo kota selo na makambo o aza kutute etali kutute boyo kota kutuma batu mususu ba inoso mususu na makambo. Moi, j'assume mes propos. C'est moi qui a parlé, j'assume. Arrêtez de mélanger les choses. Parce que moi, la fille, il y a la duchesse, la fille, la duchesse. La fille, maman, la duchesse, la fille, pour tout passer, c'est la duchesse. Moi, la mélange arrêté. Moi, quand j'ai un problème dans mon moto, la s'engage à la moto. Nga la lobika qui a zola d'amour si on a pour l'intérêt, mais la fille était. Bino boyo kumsanga la duchesse a kitoko. Bino boyo bambiba la kitoko. Boyo bisu le kauka. Bino bafana bafana kwiti. Boyo kumsanga la duchesse a kitoko. Soka aza kitoko. Pourquoi ngala boya e? Fele na ndima eti. Fele na fongole makonoti. Bino boyo bimbiba la kitoko. Voilà problème toto ni. Boyo bimbiba la kitoko. Quel
nga na mibali ebele bapede abetaka mibali abetaka mpe basi baza bamosusu baza pede mpenza bamipesa pede totalement abotaka ne lisusu te amipesa pede mwasi ya mibali bamosusu baza mibali ya mibali abetaka basi abetaka mibali to akoki kobota nde akoza mpe na mwasi na ndako amipesa totalement te. C'est comme la duchesse wana c'est un pede tout à fait yo mona pede akoza kitoko osomima masumu na nzoto na ye soki aza kitoko na nga na fongole makolo te soki mpine boomona kitoko moi je le trouve pas bon. sikoyo kofinga la duchesse nyonso kaka po alobi vérité ke bafille ya théâtre baza bandumba yango nyonso ozofingela la duchesse. Non parce que non omoni bato mosusu bayakaka na baimpression aye na caméra alati costume alati chemise ya pembe alati cravate aye kopesa aye koimpressionner bato. Mais il y a des gens, ils n'ont pas besoin d'impressionner les gens. C'est un impressionnisme. Impressionnisme. Il veut venir à la télé pour dire que moi, si je suis qui, les devants m'ont boyé, na ça, na le balikam boyé, faut y arranger là. Mais non. Bataba théâtre wana na yebi pe batu pe ba sérieux bata théâtre wana na yebi ke baza penza carré ba penza au moins penza monta théâtre baza carré je connais non plus c'est un exemple là ici Péchanga c'est une fille baza carré mais tu peux pas exemple quand la PC bino non PC bino même ça 2004 mais tu peux pas venir dire des choses oh yo moko oyebi ke oza conscient que yo moto salamo mais tu ngoya o latsa batu moko oyebi ke batu wana bele fa ba sérieux yo ngoya o latsa batu wana ba donc bizale na yo ngo pesa ngo o latsa ngo batu o bazo kombe to baza kuna makambo wana te. Il y a des gens comme il y a des gens on peut par exemple exemple là il y a garçon au Kombo Kimi parce que bienvenue Tukeba na comment on est Caleb Tukeba Caleb a une sérieuxité. Pour Caleb alinganga. Je n'assume Bible, n'assume la telle boko na Bible. Amemanga tina restaurant. Et pas na ngata na banofana na Paris, na Paris 19e. Aluka pe lisoko mais azwa moté. Il y a des gens oui, on va dire qu'ils ne sont pas sérieux, il y a des gens qui sont sérieux. Siko Caleb boboya ke pona nini? Poya za na bambongo na ye ba. Oh, papa Wemba lobi oboya ki kolala na ye pour bande ko bimana trésor ngando à l'époque. C'est ça non? Maintenant pour que na lobi même si na ko signer pe na ko koyi pe ko signer. Maintenant on a bien venu tout que bana wala soki bien venu tout que bana. Azana Anani. Oh, on doit ignorer Caleb quand même. C'est Caleb a des années. Elle a dit Caleb a succès. Au moins Caleb, soyez tchama. Mais Nabia Marilo, il y a Congolais. Il y a dans ces motos sur la Congolais. Quand on appelle quelqu'un. Mais Ndima a fait succès à Baningati. Yo linka bandima kara succès na yo. Yo le kaka batunyos. Na Caleb pour les qui est. Marilo, yo kangai na le bien. Il est bienvenu la ville de Tukebana. Nele ba ebiye. Ou bien quand Congolais ba ebiye. Quand on appelle que Montaza star, Montaye ba faut minge. Bienvenu Tukebana la ville wana minge ba ebiye. Mais Nakini quand même ayebani partout à théâtre né le Karamaki. Ce qui les lois koufi ba kolela na stade de Marty mais yo soko koufi oleka ka boy wa. Non, naïsu la koufi. Papa jamindele ko ba wa te. Non. Ba Congolais ba olelanga. Ba page mindele. Ou ba Instagram, ba TikTok mindele ba olelanga. Mais non stade de martyr avec qui n'a gagné. Mais ce qu'on coupe la stade de martyr. Si on a l'ingénieur Chambongo, vous dites que Chambongo, on a la stade de martyr. C'est différent, s'il te plaît. Après, la chose sur Chambongo, on a la stade de martyr. Là, ça, en Afrique, on parle d'argent. Il n'y a pas de problème. Mais dans l'opinion, c'est la coupe. Au moins, ma page de Instagram, on a le blâme, comme Bagins, Badadou. Côté, on a le blâme Bagins, on a le blâme grâce et puis TikTok, deux comptes na TikTok, na Twitter, na Instagram, deux na Snap, deux. Il y a besoin d'aller sur la Koufi. On les wapi, dans les news de Star Kaka. On est d'accord? Tu as dit mon côté? Dans les news de Star. Mais on appelle les news de
TikTok, hein. Tout n'a pas battu. TikTok. Bon, il ça y est. Na bête à 1 million de filles, 1 million de filles. Na 2 jours, 3 jours. 1 million de filles na Twitter. Mindele ba le belangai. Star moko boy a sala ba télé réalité moko comme Kimi ngai. Star moko boy a sala ba télé réalité. Ana ba abonné et pelé plus de 2 millions et 3 millions. Mais le bela grâce mbisa sa mundele. A mundele a sala ba télé réalité à mobile boy a bogos boy comme Kimi. Marie, on n'a pas le même level. On n'a pas le même level. Moi, je suis connu chez les Congolais et je suis connu chez les Blancs. On n'est pas pareil. Parce que quand on oui, on n'est pas pareil. On n'est pas pareil. On n'a pas le même level. Je suis désolé. Je suis désolé, même 3 fois désolé. On n'a pas le même standing. Standing. La star de Twitter, la star de TikTok, Mindele Baole là. Donc, Oleki Mike la Duchesse na succès, Oleki Caleb Toukebana na succès. Mais Marie, on a bien. Il n'y a pas de Congolais. Il n'y a pas de Congolais. Pour monter. Maintenant, il y a un côté qui a gagné. Mindele. Mindele. Mindele, Bastar. Comment Bastar fait Bastar américain. Bastar français. Bastar na livre. Na poto bakomanga na livre. Bastar ayana camera. Bastar grâce mise. Et puis bakomi comme Mondela komi comme bon na bien grâce mise. Sans faute yaya. Oh, n'a pas été remonté. Bastar na journal. Bastar somba na journal. Magro tangi journal. Bastar Mondele. Oh comme comme na yo de ba live people. Les aba zéro ba comment Robert ba Congo la Brazza. Ya Mondele. Mondela comme grâce mise sans erreur. Ba Congo la Brazza ka erreur. On la Congo la grâce mise à SI. Mais Mondela on a ZI. Il y a un national la porte ba le bela ina porte ba tia national. Mondela tia article na e. Ah boni busoba ko ma to kata pardon. Boni busoba. Yo comparé ngala bataba maboki wana. Ngala iba na porte, ngala fana na porte na sala. O mani ngala sala stick na ngala porte. Na sala stick na ngala porte ki star na ngala porte. Ngala na fana na Afrique. Na sala ka mo na porte. Oh. Mwana ngakuta star na Mindele. Kota na Instagram komaka komona o mona ba page ba sala mwana ngata 1 million de pages na Instagram ba TikTok. Mais mwana ngazaka na page na ba abonné télé na kanga ngonga moko. Pour la monique ba osala ngata mwana. Abonné buso ba komako. Donc, au bois qui kobimana Caleb Toukebana pour ayebana te. Kala, au monde, ba comédien wana. Ba ta série. Moi mi balé nous ça te basa. Mais ba ton soso, basa ba moi série. Basa. Bon ça. Ye pas au sala na émission, ya pe na ndako na o. Asimba mo libele. Pour na tout ça yo seki. Bobimana ça. Oh, exposé kuta wile longomba sa star munene bongo sai oboko loba. Mais ça pas star munene. Mais kaso bimana yepe po sala na émission na ndako nao. Na lobby et bongo ça star muke. Ça kuta l'équipe bienvenue Toukebana bino wana star. Ça ba chaki na ba TikTok na mona po ngai na mingi TikTok, Snap, Twitter na kota mingi ba kote wana po efutaka. Na mona ba TikTok ba salela ça. Oh bimana sai. Na kokote ba vie privé na ngamba. Ah omoni soki oboko loba c'est que c'est bon. Maman verra zotala yo. Na bimana ndani na solo na nani. Na ko tale bina ngati na yeko loba nonga ke. Mec la dice ça. Ça, les gars. Mais là, c'est la dimana et saline. Ah, mon balité. Oh, avant bali kitoko. Oh, ngapi na sepela ni makasi. Na ndenge sikwa mabete. O mani ça. Na préféré na bimana ça ke na bimana. Bo ça aza sigolote. Ça c'est asala kuti qui m'a bokete. Patron. Asala ateko aza non. C'est un homme. Osana ye akabele mbongo. Osana pesa ki mobali penza. Wa sate oyo pesa mbongo. Non, c'est un homme. Osana ye bakina suko oswa babingo no sikos. Sikwas ce que sikos. Osala. C'est pas la Duchesse osana ye
aoloba noka maloba kaka masolo ezanga ntina abejoka ba masolo me ye masolo te ozanga ye bake na suka ozwa mbongo ofongoli makolo abakisi so mbongo ah oui amobali bon as luzolo nga ko bimala moto lokola as azanga mais ye la ducette baka ndenge moko ye on suka bano landa ngai omoni atie makoko na na on sa bano simbela ngasa mo mukala na mwana musala na answana ah non luka ko nzambe ko na sote bibla asa bano simbela ngasa mukala luka ye bana na poto ngai na kule na poto mukala babenga bango ba mukala na poto toke na banganda simbela nga basaka na ndanga banganda kuta bamele musika bamela wana basera yaka poto sika pas sikoyo ata aye poto mais ekoti na histoire azala mukala ekoti na histoire simbela nga basaka amema na alanda nga itina bamele musika wow na sote lobi ya luka kota na parcours moto lokola ye na koti na parcours mutu lokola ye na sens ni po aza nzoto mikie na sens ni ozolobela ngo asa pe bakuna nga te apesa apena eloko te alinga apesa nga te ye moko aolandaka mpona apesa mike auti poto sika ye bisango te apesa nga nini bongo duche kosala na émission duche kapanga non duche nasala na ye na ndako netanga azalaki na mwasi na ye okay. mais duche alingalenga te mpona kosile makambo te duche alinganga te duche ezalaki normal professionnel nasala émission afutinga na zongi nanga na solane te to ba camarade te totambola te ye ba pete na na tina ne pete okay voilà bongo 2 minutes to sola jamais la vie okay na moneka une fois to sola vie fait to sala pe émission te to sola pete to ba camarade te totambola te voilà na kamaka ba obi monsieur grignotage amimela go sac te ya grignotage te te akinotanga tasuwa ngai motakinotanga na babato moni bango no siba ta maboke motakinotanga ka moto moko kaka kinotanga moko kaka sini sai deja bakinotanga pamba te mama bakinotanga pamba te na lobina ba comédien tu wana moko kaka kinotanga moko et puis amerita ki ango aza mobali osonti poza ozana ye aza mobali okinotela bien apesa bambongo aotona fa aopio bafalere apesa bambongo pe aopio pe hotel à vie à classe a mérité voilà omone te omone pesa mobali wana na azana mamuta muta théâtre kini ou bien ya poto oui mon cœur quoi chérie oui mon cœur dis-moi tout chérie tu veux bien né muto ozokumisa no bimana ya mimona ba hotel ya kitoko omone banda na S na S surtout là sai wow ibanda na S wow fiston sai azande mobile ya Grace Mbizi ya sai Maman Véro moni tala mbanda na oyo na France Maman Véro na maman Mimi Ngando mais ayaka poto souvent bomona na soute bomona na kambala moko la sayo bawa na ba na la so ba conversation ngana ah OK je suis pas obligé mala koma na mwana makamba kala kokutana na batu bastaf non nasala bastaf na babeda shu na ya wile toka batu bayebi voilà na sumbongo na ngana côté OK mais na migration na ngate batu bayeba non mais eza différent kozala mobali ya mutu kozala mwasi ya mutu na ayaki kaka leki ake na ye si je t'en leka ki ne kaka ke nga l'essentiel pe aleka nga pe na sumbongo na ngati kwash ah OK wow si je t'en say voilà nana okamwana kaka omoni ngai marilo lelo bomi mabala batu lelo babasi na bango nde bakoswamisa bango na mandako surtout Mimi Ngando marilo konuka munoko na nga te pardon
Wow. Bon. Lelo grâce biza kanela biso bisela biso ba vérité. Bon. Ça y c'est nzoka va kota na liste. Eh. Siko ça c'est aza mulai partout na mbetu pe obie kaka mulai kaka. Marela, on ta bisope. Fisto ma finger. OK. C'est bon. Oh, nga kutu nga mo kaka te na batu bazana ba commentaire au moins ndi ba okataka ba parti o lobi ba kotindela bango. Ba parti surtout ya sai ba okataka moi parti ozo confirmer wana ba tindeli. Siko na poko oyoka ba appel. Ba onde ba oyeba. OK. Alors to chiter na biso. Oza na vidéo ya nani ya Mike la Duchesse ndongo komai na Facebook nao. Vidéo na ya mutaka lo bietanga yake pa na yo. Nana vidéo tanga ronfler pa nanga a ronfler makasi mais ba pesi nga ba conseil ba binanga te aza mwana mobali tika ko sala bongo te aza mwana mobali. Mais pourquoi comment ki na niveau ko filmer la Duchesse azo ronfler? Pourquoi? Kana yeba ki un jour ko wangana ba ko wangana. Ya bazala omonde azabo aso wanga le je pas moi sinai sia ngala ko bi bana grâce mbisi sia anela ko bana grâce mbisi ouais azas oh ba wanga na kati bango fo filma bango batama boke fo filma bango mais est la filma était jamais ko yaza mobile a mérité respect ouais respect ma casse na fiston ça mais ça à côté li Mike la Duchesse non total la vidéo moko boya sali na Frank Stemai à côté li la Duchesse alobi asali bien denga poati ba fille à théâtre baza bandumba il fallait passer un pardon mais il m'a rappelé ça ala la ba fille à théâtre abimana masirika ala la ba fille belé à théâtre donc ya bandenge na bangwa mama soka côté li kwa ebiki yena la Duchesse ba ga ndenge moko balala ba fille à théâtre wana ebele on va le problème à la Duchesse nga ba ondenge ba expliquer ngaki la Duchesse abano linga film au boya mundu kombo ekimi ngai ya théâtre boyi tanga kena tournage fi wana pe aye azaki na espoir que azonga ndako na fi wana kombo ekimi ngai après tanga basilisi tournage amone fi wana akena moto ezaki ba compte rendu ba compte ya rendre en fait amone fi wana akena moto moko boya maboki azaki desi ya mwana ekolo bango na émission donc voilà il y a ba règlement des comptes na OK voilà. Si il fallait qu'il ne passe pas ça va finir surtout en haut si bon. Mais oui, n'est pas ici pressant. Parce que baby vient été mazana vient ya za mbanda ya za carré. Basi la omoni sila. Na lingina lo makamune te na protéger. Mais na pesa bino kaka ndisi muke. Omoni sila. Akoma bimana moto moko na tangi na koti na profondeur te mena lo bakali ko kolo. Omoni sila bisalo. Akoma ko bimana autorité mo boya mene na Congo na biso RDC. OK. Ana motune ka moko azana ba via gauche droite azana motune azaba somela type atambola na voiture makasi si la wana bo mona abanda même na ete soka sisi nda kwa mwe azana nda ko soka na yete soka sisi siango akomba ko mona mbongo si la bisalo maintenant yo les chèques à théâtre nous surtout oye oloba makambo ezanga tina o basila po lobi ezaka ndenge olobi ka ke ba esi ba bimaka ba théâtre basila ba ba théâtre ya bongo te et c'est la sens mon côté tu n'as pas le droit de dire ça au moins yo moko olala kana ba chronique fois ma que dit c'est dans ma dossier là mais non c'est réservé alala kana ba chronique fois tu vois na wana salité wana ba bilobi ya ba journaliste internet wana ba ebina ko sokola di bolo bien te mais alala na kana bango alala na kana ba fia te na ba fia te ya omoni mai asa somone commande ko ba benga sokene asa na ekobo moko ko pas possible na dossier na mais na yokele mawa na omoni na yokele mawa tanga zo lo baba to lokola baba na Belgique kombe kingai akoma na Belgique c'est là Fatou Miracle ana banda kuna
abota ye mwana akoma na bandako atonga akoma patrona akoma na mbongo ebele atika théâtre oyo olobaka eyabima na bato ya batéâtre lokola belleville omoni belleville ala bandako omoni bafine otangolo baleki kutu la dichese ala ndako te na kini aza eloko te ngai na ndako na kini na otonga ngai na otonga me ye la dichese aye nde batongaka te aza na eloko te bana pasi kutu baleki bafi ya théâtre omoni belleville atambola na bagarde du corps ana bachauffeur ana bajip ana bandako aomatisa baimmeuble belleville bomonaka théâtre wana boyebisanga moto aza kase bongo aza bien bongo moto abos yebisanga abima na bato ya batéâtre boni kosakana na bato ko te tosola nani kibosolo omoteke wana aosakana na bato bafili wana tuna tangi baleki ye banda lelo ti lobi ye akendaki na sutukela sila bisaluti abenga mams abedi mama mpo oyebi ke ootosa wana swate kote bato tu baozwa sefa ya sila osutukela sila moto afanda na afrike oyo olobo babimana bata théâtre oui bato mosusu basala yango lokola babia bituke bana wana basala yango me bato tu basala yango te yo basi bato nyonso baza oblige ka basala makambo yango mpo yo non omona théâtre wana mingi eza pasi babonga apart omoni fiston saisai tolongola saisa parce que saisa na bango nyonso tu numéro 1 na bango ndenge mibenga na patron bacomédien eza estolo na bango nyonso tu nde mibali na basi moto aleki bango tu na mbongo numéro 1 na bango saisai omoni ala actuel nga noto osola oyebi saisa otambola na voiture nini voiture oyo macron atambola nango na poto nakini wana aza le seul zairo otambola na voiture ya bongo yo oyebi ndenge nini mena oloba na yoyoka kaka yoyoka omoni saisai aleki bango nyonso tu na mbo tolongola saisai me bafi oyo tu natangeli osikoyo baleki na babia bidituke bana baleki na baladichese baleki bana mibali na mbongo bafi natangeli osikoyo nati fatu miracle aleki la dichese bana lelo ti lobi tala bavideo ya la dichese akenda kolia epa fatu miracle tala bavideo na ye ti akenda kolia afanda na ndako chambre salon ana eloko tomoni bandako oyo bafandaka na baliese wana 200 euros par mois yebisanga ndako na baprovince baliese wana eza moins cher akota kutu belgique tondima ye bandako eza 300-400 euros tondima ye mama moto afutela ndako na paris comprene na moto afutela ndako na liège te to belgique te bandako na belgique eza moins cher na surtout en plus na liège susu province na bango mboka na bango kuna bandako 100 euros ye na dichese afondaka na liège ndako 100 euros akendaka belgique kote fatu miracle afandaka na belgique kote ndako eza moins cher mokie akendaka kolia kuna na alalaka na liège asutukela fatu miracle te po fatu miracle aleki banda tu dors mon cœur tokate mwana olala ok alors conseil ya suka mpona kopesa mike la duchesse naza na conseil opesa ye te atikaka kisikolo atikaki motema mabe omoni pede nada la duchesse pede nada ngai kutu nafana pede nada leki oyo banda lelo ti lobi mpo pede nada na omoni vi na biso bastar international fo okota tiktok yo okota tiktok yo basalela yo deja tiktok na mindele nada asi akota deja na tiktok yo basalela yo tiktok na mindele bayebi yo la duchesse oyo eloko to mkinza oyebani ka epa bakongole esili oalini te oamokinza oya eloko te nada leki oyo banda lelo ti lobi so balongoli poto oza eloko te mais est ce que ozalaki obligé répondre ye boye na ngai yo la duchesse na poto otambola makolo ozwaka métro ozwaka train ngai kuta leki yo ngai oza conscient ngai na leki yo ngai nafanda na ndako monene na pavillon na piscine nafanda mwana na ngai omona mwana na ngai ana chambre monene ye moko yo lakisanga chambre bana no papa irresponsable bota wana bana ta 15 na baafrique partout otika bana papa irresponsable ayebi kutu nde bakipa bana te lakisanga facture ya basket ya mwana osi osomba lakisanga ka facture ya basket ata ya 200 euros lakisanga la peso de voir lakisanga facture ya basket ata ya 200 euros oza na ngo te
obotaka botaka wana bana ta 15 papa irresponsable encadre bana noti na poto tamla makoloti na ofana ipa mwasi na pototi yo zana eloko ngala fana ashinga na dembela ndako batute na dembela ka adresse ya batute na fana na ndako na ngana kombo na boîte aux lettres au mona kombo na nga na koko crier na kosta la nyoso tu na ndingi j'habite chez moi OK une voiture on attend la BMW Z4 yanga OK tu viens chez moi je peux te loger na libérer que tu sommes dans la commande la chambre moi nanga je peux te loger j'ai toutes ces capacités yo fana ke pas moi si on a voiture sans voiture sans ndako on est le côté à part qui poto on s'en est le côté la richesse on mukinza o peta mukinza point olumba sula mukinza o ida mote na filma yoti fais gaffe magela na la sa mwana mwana on la tena mpona la ici bambote paspoto kaba ote na batino surtout ya mimisiel abeda chou ya oulé de cas batino surtout ma fille aînée ma fille adorée Rachel bébé star et puis batino surtout ba poupou les poupées tous mes fans je vous aime beaucoup nzembo nanga ezobima lundi na na clip na oluka ba figurant walingi a figurer a komeli ngai na snap nanga Grace Mbizi 10 Instagram nangai Grace Mbizi la sexy officielle Facebook nangai page Facebook nangai Grace Mbizi la sexy TikTok nangai za Grace Mbizi tout court o komeli nga pour figurer parce que to na yembeli Mbappé nzembo donc Mbappé joueur ya oui na yembeli Mbappé nzembo donc clip na sisi déjà studio donc clip eza lundi donc to ça la maman na clip net na film parce que totie mbongo penza côté clip quoi to pesi totie penza omoni penza nde bafuta nde badaju bafuta ba biso totie penza 2000 euros pour ça la po eza clip eza nzeba muta munene na photo ça clip ba munene penza donc totie penza na kangi misu na nga penza na tie 2000 euros na nga pour la clip kaka donc on ça la maman la clip omoni nze donc l'année to ça la clip déjà samedi nze moyebima makamna oloba na ba fan na nga ba oloba kete mona mwasi wa loba ka respectaka. Donc, clip à tout repos, Mbappé. Il faut les cabas clip tout na sala. Joueur oh ya François non? Oui Mbappé na yembele nzembo. Bosolo laka. Donc Bosolo kitoko. Yem ta fouti clip na 2000 euros. Donc ça la maman na clip. Grâce. Pour nous pour ça biso le roi bana ni qui vraiment. Na le oyebiniska. Malgré le oyebiniska. Oui, na yebi na mona kana musika. Omoni Niska a postanga na snap na ye na ba story Instagram na ta 1 million de fois. Omoni Niska aza star mondial mais na sola kana ye. Omona niveau nanga na solana. Omoni niveau nanga na likolo na kati na la sa mwana na la si na omona olala. Na la sa. OK, bisous na batno so to bye. OK. Grace Mbizi azoyembela so Mbappé oyo ya joueur wana tala esika Grace Mbizi akomisaka biso ota nde Grace Mbizi akosaka biso Grace Mbizi alobi botima Grace Mbizi alobi kaka OK